Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ndenge tosola kangana bino l'émission nous voulons savoir émission o erataka jamais na bandako na bino. Ona nini erataka na bandako na bino? Pamba te bino ne botina ngana ke koluka bakache moko bisika bazali. Na ye wapi bandeko? Na ye na chango, na sema mbaloyo. Likambango tokota ngotina suka bandeko. Pona nini tokota tina suka? Na ye koluka maître Bidi. Liboso na la kisabino maître Bidi. Nazo pesa na bamboti atona ba basunga ka champion local na mweloko. Na kembala moko na États-Unis na Dallas. Venanga Prosper Bakine. Aïe, les seuls partenaires, nous voulons savoir tel père, telle fille, Chanel Bakine. Et bon, on a la vie brûlée de l'onzoka. Mbo. Kasi na lobi, abanga musuna robwaka Nasima. Na ye wapi na ena chango bandeko. Na pesi mon colonel Baramoto. Bambote ya tro, motema ya mama Rite, ya solo mama. Na lobi, colonel Mbangi ya ope ya ngwana. Na bandi émission na ngai, na koboka mabanga na sima. Mbote, maître Bidi. Ouais, bonjour, champion local. Ah, maître Bidi. Ndeni ba santé ndeni ba viozo kana te bwendeni. Eh, qui meza vraiment. Nzamba zo batela. Donc to c'est la raka oya na bazo yate. Liboso to continuer kuna na pesa na mbote na ndeko nete oyena mutu lelo nete azaka manager na manager. Mbote wa manager. Mbote papa. Ah, wa manager. Lelo yo moko ye na plateau. Na ye na plateau puisque maître banda zwa ceinture. Bazo kima, bazo yo kata makele tata brute, bazo yebate soki nini. Wa manager kombo nani? Kombo na ngai papa Luison Ngando. Papa Luison Ngando. Le seul manager ya maître Bidi. Oui, na azali manager na ye. Siko na ebité to ki no malembe to kozongela osima to tuno pourquoi na plateau na biso sima meneno neska ya maître Bidi to koyepa na osima. Bino moko bozomona makambo. Bozo kandenge ezoyinda lelo Bidi na manager. Et miso to sala ki liboso ba ikeno azozela ba défi. Cette fois-ci na manager bazozela nete se bazozela ba défi so ki bazui défi na ebité ba ndeko maître Bidi. Tu veux donner lisolo. Ndenge nini défi oyo bobaki yo na Liwanza. Obaki hotel pas défi. Liwanza za aventurier. Ah, Liwanza za nini? Aventurier. Ah, tika bo Liwanza za aventurier. Yo sengi combat, mais combat défi ba ka bongo te nga foko mela tante beni malgré tout na ina chele piège na Petro Congo. Na vandi 2 jours ma combat Liwanza yete. Ah, oba Liwanza. Boyika na bango kima. Ayeta? Boyika. Ayete. Ayete. Ah. Alors, la champion. Te yebsana no combat Petro Congo boyika ya kite. Ayeta? Mais allez na Petro sabina na ko no bete la bino na Petro Congo. Ah, c'est là qui est nga champion na ko buna ibunde na monzate na fanda ki na ozela ye. Combat sili deuxième jour na ye combat sili Liwanza yete sona bunane. Aïe, na ebite mete Liwanza. Yo ka makambolu ka masiko ibite no lisolo muke ya. Oise biso lobike no na te sentir na mesa banota ki sentir na mesa ti lelo pe mesa ngo na tia na mesa bakache bazo banga bakache banga yo nazo bango bien bakache bazo banga bazo ya ko banga yo ye ba banga ko yo ka sentir le bazo na bon futo kutana no funa bete pour makimia bakimio ya RDC ya la police. Ya RDC to attente à la police. Ya attente à la police. Abunda kana minduki. Attente. Liebo. Attente à la police. Mais au changu mobimba champion ngai. Attente à la police. Attente à la police. Mais au changu mobimba champion ngai. Ah, mais on comprend que soit yé combat zo na charge. Ah, tika boy. Yoko mutu. Mais atana olo ba yana ba ngote pona ma banga no. Ah. Baso banga bana cha sentir mtaya kate. Ndena yeso na manager pour makambo mona ke manager la maruba mo po ayebisa no bango. Tetu na manager. Papa Ngando Manager Ngando. Tu peux li solo ya défi ya sentir pas te que manager ya ka pour na sentir. Manager bozi combien de défis déjà na pour na sentir wa. Mais nyoso nazoyoka na matoi bazoya te. Yango ngamoko na bimi. Nazi paquet na ngana tie na mesa. Oh, Otemmongo. Hôtel biso combien d'aba yeba côté combien?
bango pe baya na manager na banga ya acha paquet donc mutu nyonso akotya mbongo awe ya kotya mbongo ebose mutu ayeli bino $2000 mais nga na tie paquet ya 2000 yo pote $2000 oui nzambe 2000 tie yango dites-là $1000 et $100 $200 $300 10 000 100 000 2000 na tie 2000 ata yo moko na tie 2000 yango eza likolo ya mesa oyo akoya abenga bakutana na mete tosala contrat babunda bawela ceinture na 2000 bana ceinture evama nayokaka kaka makelele okingani asengi nazotiaka matoi eloko moko te natindi mwana kende eloko te namoni ke no nga moko na bimi 2000 yango manager ngando alingaka komona na batv pa pamba te abatamaka mais so omoni aye seke makambo ezali nayebi te oyo nani oyo afanda koto abaki oya oseka de nani Elvis voilà Elvis Etudia yo nayebi te obetama makasi naoka ozoloba moyaki na atteinte te aye na atteinte te po asenga combat de film azolaka ya bilibidi wana nakobeta ye obimi champion obetinga te nga mpe Elvis Etudia na olaka yo nakobeta yo yebisa ninja atyela yo mbongo nakobeta yo manager yo atye mbongo tika boye okeba Elvis nakende na baentraînement naye namoni ndenge azotravaille malembe te nga mpe na travaille makasi nakomi na système mikolo baentraînement coulisse nalingi mosusu buta ayeba te wana babora sika olongoli babiloko otombola bato obamba bato basala mbelani eloko babora sika nalingi bato bayeba su te okosutuka onga na ringi nayebi te maître tobeta na olisilo moke sikoyo tomoni da badefi Elvis alobi azoya na defi wana toyebi te soki baoya mpo bango bazalaka andimi defi boyoka kaka tula mwisi ya zaza toyebi te soki akoya ya solo mais à part defi ya Elvis baprogramme nini oza nango ya bakomba? Bon, pour l'instant, je vais préparer sortie officielle. Il y a ceinture. Dans ça, la présentation en haut, Kalaté. Kalaté na salué champion du passe à place à Zali. Pas monter na ya dans ngolo. Ndeko na ya chango. Ndeko na chango bino mbale na ba ceinture. Bisone makambo. Bisone makambo. Teta bota chango bomo chango muke. Il passe à Bambote depuis Angola, Pambote Rebele, inspecteur de la magie, Pambote depuis Dubaï, place aux Ali. Donc, il dit que Karaté m'a moué, ça bien. Mais toujours c'est là, c'est une de nos commis, tout ça là. Ah, d'accord, vous avez une idée, vous avez tous les 2 cm. Oui, qui est les gars, maman, et qui est pour dans l'ingatan, tout le monde, toujours sous la ceinture à l'école pour la zélie bakata tchang mabanga okende sko likolo kuna na dekicha ça est-ce qu'il gouverner animal lion omekenga awa na municipal mais na yeka na mukuse manager yeyo aki obeta RTG na Brazil manager yeyo aki obeta RTG bon RTG ya nga lo ba bina mingi te na RTG ya yebi na lo ba nga mingi te lo ba ka obeta RTG ya yo beta RTG. Bon, na to bundate. Mais au moins l'autre. Na moins l'autre. On a beta déjà RKO. RKO champion avant moi cinquantenaire. Au beta. Na beta, ya Brazza RKO. Na beta gaé. Donc on a vu RTG à l'autre. Bon, abunda ba félicitations, na ba encouragement abunda. A gagné ou pas sur qui non beta. Animal. Voilà animal. L'animal lion, tout maillot gouverneur de la ville. Nga wana nga so na laki etaka champion changu. Karaté champion de Kinshasa. Na laki. Wana makambu na bango oui je m'appelle Maboka Ntambe etalinga ite alobi karaté a ok na champion de Kinshasa. Et bongo manager tout le nom qu'est-ce que manager? Est-ce que kokoma na niveau champion de Kinshasa esenga pe mbongo mata. Azota mbongo pona bato ba mike o banzinzi lokola alobi lokola comment nani liwanza nzinzi lokola liwanza wana yenda na binga bazebele ba commando nzinzi lokola nani oba kimaki ba commando nzinzi musu lokola nani Elvis nzinzi musu asuka nani yebo nzinzi musu liye ngamna pe mino na tangi makoma ngana bika nzinzi ba baxi kombo nzinzi pa boyalbo champion ka toka lelo tala ndenge ba ngaba bomba ngajwana na kutu na zolinga na ya pina
soit nga babe matete olukila nga na liyebo ya vandisani mission liyebo nayoke trop le champion la police champion liyebo champion yebisa kanyama fotokutana na osabeli mission na ona kitia tala ye attention ya ko yo sele mission awa omeka nde ozala biro na wana omoni ayeka libosa biro yo sele mission ye deux fois te wana kanyama aya nga na luka nga oleya ya nga ya kuna na okaki pe katia moko c'était aigle abaki ana besoin kota na kana yo c'est pas au côté na kontete au côté wana tanga banziti wana je pesa na liste na kata banziti na boy na wana bate manager sikoyo omoni banzinzi abi ba bilote so ake osimba lion Toumayo gouverneur de la ville animal l'homme est pas cela mutafungola kanzela moi monta mbongo pe komata est-ce que vous appelez les loso bate combat ya champion de Tchango mettre bilibidi contre animal pour battre pe moi monta mbongo ça masekite oui yo no za prêt ngana mona na papa mate soki na mona ni bo sentir ça fait combien et où meli ya solo na raison azokima alors il faut qu'on kende to avancer to longoli na ceinture ya Tchango to comme ça de Kinshasa ya Kinshasa matana no anatiri wana totala o mona ndenge peta ko botola yango bon wana talinga tena taka mo commentaire muke j'avais bibi animal beaucoup de défis sans combat bon ya lingi ya za ceinture wana pona ezala soko 5 défis combat usengi pesa ufani mukio kakao animal contre ingandi babundite animal contre ingandi babundite mais ya biba kombana nyonso yeso ko kaka bidi contre ingandi comment bidi na éviter qui champion fait bongo utameka ochama kilo yakala no obeti ya longwe nani susu ya chama kilo yaka obe qui champion za bongo ya teke komba ete manager ka boy ete boy wala yemtalo babongo bondo toyoka ka manager ala un peu compliqué ndingi toyoka wana za makambo na bango etali biso te mete bilibili tomo ke mwana suka muke parce que toyoba to sana ka interview ya 15 minutes toba to saka 15 minutes comme vraiment vers fin il y a émission de biso mete bilibili moi message moko ya suka pona ba ton point lelo obembiso na balabala obito fanda boeto tu na batuté basoki bilibili za champion solo ta champion te mais na moni ke oza emetro batu bobela mete bilibili champion de Tchango mais message ya suka pona bana ya Tchango. Ouais, merci champion local. Pambo tika mingi na bana Tchango. Message ezaki toujours préparé. Vous allez au CPLA. Comment ça te pesa pe message eska commando Nazo préparé vraiment mingi. Champion commando bambote na place ozali mais la piste na kimisa ya kimari na soki mboka nini wana. Donc commando atikali ba obunda mukena ba 600 bazo meka ko ya mage na beta bango mais bon 600 lo bate lo bande nini ya kutana champion de Tchango lo badi 650 donc eza bongo dans bambote ba kacha mwa mingi mazo pe bambote na yo na magelo parce que ça et bon opesi Golbert Mbote ten Golbert Mbote na yo et bon Mbote ndeni zaka ya Mbote na yo continue na lo balakati bon mi ya lo bedate na ba misusu na mo bakanda na bango zaka donc ba dette morale ezali yango moni na sotaka bongo na féliciter na encourager ndi mazo eza makambu eza attente eza lokola mama na biso nyonso soki mama telemeli mwana mpona likambo moko boye mwana misongaka nano mama tikimi kokota mais kala te na li ozongela kobunda nzambe akosunga nzambe bakoka kosunga bino na magelo bambote place bozali bametre misusu sport du Congo bambote bon napesi bana Tchango nyonso mbote bana mapela mbote ebele na coach Robert napesi mbote na mama toka yayo yango wana tozozela to prepare komba ndenge na bimisi pake wana baya akutana na mwana babunda osamisam maître Sam Kazadi napesi mbote mingi yayo yango wana
Oui, il y a solo vraiment donc il y a tout le monde qui est nasuka. Moi quelques mots vraiment wana opérer un message. Quelques mots pour na to chiter une émission. Mots vraiment mingi te mikolo na bakanda na obatama. Moi muke na mama na ngai Mama Charlotte Mukanga, Madame Christelle Béa, Sarah Yabuki, na pesi Rachel Bambote, ouais Sharon, Batebele Bele, yo moko pe Bambote non place. Ah, Mbote tu est-ce que Madame Sharon. Sharon. Mutala soki na ye Sharon Rose. C'est na ya mbanga kitoko. Na pesi Bambote. Donc la pesi champion du Congo Bambote Sigoli. Tout mayo champion na bango ba félicitations place aux akuna na bike ko Simba. Yo ngenda ndeko corriger. Donc bonne chance place Bozali. Entre nous mabanga Cap Étoile DT52 maître Kekele ba moto place Bozali. Donc mingi le mettre na suiga wana. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe na combinaison pour comprendre ngaye bano bana national baba na chango bazaka bongo. C'est TVL ka bataka taka Maboko. Baba na chango. Ya comprendre bango na combina suka ya kolobake. Na boaki quelques mbote. Na suka émission nanga na boaki lokola Prosper Bakine mwana dala satongo. Na bosani te boko ba Chanel Bakine Bwinete Lonzoka bien connaît na Kinkole bien connaît ya Mbakasi na lobi boy famille Mbappé famille Onyangunga Mobimba ai pasteur Bon Bomalika Berger Etienne Boko Polo mama Lili Boele Mokonzi kasi na lobi dete na nga papi fala mon DG Titeliongi yo yango Patricia Beledou soda makasi moi je suis allé mbage ya solo yango na bwaki fédération so kache bolimbisa minute za muke mingi na komi na suka kolobake na bwaki aya na ngai Mimi Shungu mutu mbongo babombaka ete Annie Claudine mutu mbongo babombaka ete so na bi Colonel Edi Mbangi motema ya mama Emma mutu mbongo babombaka ete so na lobi Colonel Baramoto motema ya mama Rite Baramoto kasi Belamini Kamba motema ya